Peto boula te ka biso de to dans TikTok ne biso ne to sali ba base complète ya ba fanatique à faire non faire des fanatiques partout. Ba te belé musuku tu biso to kansa ba raisi o ba biso na mamba faire. Mais ba te belé ba biso na mamba biso te. Pende ka biso pe to ebi bango te. Pour faire ça mondialement connu. Mais to kansa biso ka na TikTok ne faire ayebi biso be biso ka na YouTube faire ayebi ka biso non. Ça doit s'agir qu'on va ni sa respect à le padre. Attends, je crois que même hier, mon frère, il va s'accaner en honneur. Honneur, il y a moutou baba foua ango. Honneur, il y a moutou baba foua ango jamais. Nous avons préféré faire gola dans la fanatique moukie, mais respect n'est au grand jour. Nous avons préféré faire gola dans la fanatique à 4 pamba, mais valeur n'est respect n'est était comme mondialement. Alors, vous avez la propreté, vous avez l'artiste, Nabino, vous avez le baby, sa image, et vous avez un bongo pour la nini, pour te protéger, vous avez un pakala. Faut que vous ayez une relation à Nénéa. Vous avez une relation à Nénéa. Nénéa, Aza Kingo, Nama Peke, tout le rôle à taillé, cordonnier, ah bon, il s'est tiré ta valise. Pour nous, on a Nénéa. Néné awaza zolo logo la soulé à Don Camilo camarade à bulldozer. Pour nous robanga Néné. Lui des fantomas à Néné. Ma belle à Néné. Les phares. Solo bate. Nabi Kitoko et sort d'ici. Tu dis trop de bêtises. Quelle bêtise? Ça te regarde? En quoi ça te concerne? En quoi ça te concerne? Kende ola la mouki. Ya waba faux compte. Abatami na compte. Zoba. Yaka na vrai compte. Tu peux pas t'amaner. Tu dis trop de bêtises, mounoko na yo. Mounoko, oh bah, oh, c'est ta bouche. Ferme ta sale bouche, d'accord? Si t'as rien à dire, ferme ta sale bouche. Moutunabino nenga zaba comme une dépression. Azeba soute. Na place ba mama bende za concentrer ya zobina. Esprit ne za ko bina lo ko bina. Non, bina bongo. Bina. Au sali live, Autricher les padres ba golo ne ba teka ba billet. Je suis sûr, on enviera déjà Joe. Nenge jo azama kashi ya koteka babiye na ndako bagolwa. Yo ke kosala live ya TikTok po poteka babiye. Oloke teka biye oke kobina na yo. Journaliste azoluka teki so biye yo. Na musuzo wandaya kofunga ya jo. Yo ka badesa ba mikolo ya ba enfant ya jo babiye o ya jo ateka ka ba misu bateka babiye ndengwana. Bako fungola bobo ya kofinga ya jo bo fingela ya jo na ni. Ngabe ako kofinga ya bila ko charger na. Nyo surtout pour la ni bagolo basundo libino. Tant que baguette laisse à bino bonima, te monde bodoki. Bagula banko. Magaza bombo. Banko. Mama kwado bafula. Omoni bagolo bandaka to boy bano na ba aspirine, ba to boy na batato ya bakoko basila ba minu na munoko bato kulutu. Banda misa omoni ba demo misa to depuis ka to boy bango. Ba komi ko saler na makambo na bango. Ba komi na perte. Na niveau moko ba oyeba lisute ba na badati ba zui ba yebi lisute ata muketi surtout kulutu to wa o madame na singa misili ya o madame singa misili toki biso bagolwa to faire gola tozaki makasite mais pona nini kaka bango nyonso tu basalaka association mpona koya koluka kobundisaka bagolwa ya solo Mister Gola. Comment est-ce que mutu obino bomoni kaza lokote aza faible aza primaire boto nimi kasi toza faible to primaire mais pourquoi est-ce que ba faible wana surtout ba o batikaka bato mibale ba spiritas ngaku tifona ta bino vraiment bana machombe na province bakola karate bana machombe ba spiritas batikaka mibale échec vi mobimba ezolanda bino ti mokomusu bokoma bamécanicien na kitambo bamécanicien babanda obongisa bavoiture liboso bapulula bandako bakufa kasi boke koremplace ti misike eboya nzoto foko yebisa bango nde balingaka kokompare biso na bango biso bato tu bautaka epa fere soki ata balobike balobikitoko te surtout bao wana bazalaka bien pourtant bavivaka bien napesa bino baindice boremarke bato nyonso oyo bakumisaka fali bao baa basoda lokola biso soki balongwe pa fali babelaka mitu indisa liboso manike
Endisa liboso manike. Botala manike nenga koma zunguluke. Deuxième indice. Botala, s'il vous plaît, Karine. Deuxième indice, Jaël Chaud. Botala maman Jaël à Salara. Bon, ben, liboma, botala kizengi mususu nani. Oh, kutu yekutu na kombo de jezolo banyoso makizembe, makizengi, keni mpiana. Misu. Botala. Tanto kobi. Oh, Emmanuel Dodo. Oh, doko. Oh, tanto boy. Azoba sute quoi faire. On a bongo li motema. On a komi boy. Donc, batunyo ça va l'envoyer pas. Raisi, tanga pela Raisi, pardon. Tanga pela moi mbalo yo. Oh, posa manike wana ba question. Aza peri. MS wana. Mais oui. Ya atiye édition ya salara. Komba fere kala munoko. Mais ye moi c'est na mundela kima. Et ceux qui a mundele pe ceux qui ya tir. Ya kima et. Ah. Yaya, wana kuna kiparete za mchini ye problème na alata la jean agumba kangolo kwa na nina solo la bien. Au moins ba jean peut da solo la bien de ba gumba la tile la alata ka jean bongo. Lumière. Salut général lumière, salut. Bon général lumière au Mathieu Kangi ko. Ya nani ngo général lumière. Eh ba gola pe na ba kombo. Yaya. Général Lumière, na moni peno dans la posa connexion, nous a bien teke na ovanda. Ah, toi posa lumière ne. Lumière te oluka bato ba faire fouiller ba nabi c'est pas néné ya. Yango ne lumière te oluka. Siko na lobby ko fouiller makambo ngo po ani boke côté musute boke na ke pa néné ya. Mo ba nazo bisa. Ba sala ngo na ba benda ga eteton. Kasi bo lukele pe solution, ja zonga RDC so bo bata makasi. Akoma aye kuto azexile politique te azotambwa bamboka et lo bebine l'autre bon lukele stabilité donc yana ba bureau na biso naza déjà na ba biloko nde na loba awa na ko étudier ngo ça na mama olimbi sezate biloko wana donc kana étudier ngo tozika virus détecté bomonika na tche na miniature ibeba Maramba olimbisa eza te so ipe olimbisa eza te polo peza za na kati polo kosambwa na yo polo bango soba ngala kanisa ki Sandra na loba makambo na o maîtriser te na kanisa ki Sandra na loba biloko mobo pona o chaka makele ndako ba Gaulois apparemment Raïs abimaki pamba te il y a des choses j'ai des choses na lobby baloba aboma eninga na pamba te omoni mai eninga na pamba te unzete mobo euti likole katani ulikase dindi likola na mai eninga na pamba te donc omoni ko hypocrisie tozanga nango la congolaise oyo eboloba te makambo pa perve ekomi distraction bobo te ya pa perve kotika faire gola c'est pas la camarade de quelqu'un ici. Tolo bakango bien. Biso bagola to na réseaux sociaux to 0,5% kaka. Bagola mobondo bazara libanda hors réseaux sociaux. Ngana yo so to koti distraction to finga na bata bureau. O libanda osomba billet. C'est ce que vous comprenez pas en fait. Toza la faire na mutute ke yo lokwa mutakala oyo. Musicien bien mutakala, je te lâcherai pas te. Papa avait azala niveau na bato wana te. Biso awa soki to mone loko vome to ya kolobela ngo siko to kate hémorragie wana. To bando fa na tête tous les 2 minutes bato mo boya ba bureau o ba yebani grâce à faire egola o papa avait mutafuta bango na mbongo nini ya bagolo apo déjà Sandra la kacho déjà nani déjà Raïsa classe ke lo aloba de lo mobo nani ayebite nani de nan polo asolo apeti na ezali fi wana nene ya wana ya ntolo wana ko makambo ezapeza nani DG polo wana libandi mabaku ko finga mana désordre polo na lobby déjà la normalité des choses yé moi ça ka ndenge afinga papa avait ya ko koma pété na ba polo na minute oyo ba Gaulois biso la minute oyo toza la posa ko massacrer batu na biso te tozolo bango kaka en général pour comme ça oya yebi asali ba bêtise yene etungisa mutema na ye tant to ba version nyonso to di vérité
nde tokoya kobeta ye mais na moment oyo lokola na tomoni ndoki yango te tokoki kobana de toute façon tout le monde est suspect hein. Au moins tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. Non, wana tobungisa tobunga rumba. Eh, mutu yo sa mais tout le monde est suspect. Ah oui oui oui. Oyo papa avait ne mutu ba osa mabe. Oyo nyonso ayebi kazala makambo wana yende do a place aza to fingi. Oh non, mais moi je vous dis les gars, dossier oyo na bulaki ke na oba makambo maîtriser te, mais or na maîtriser ngo très bien. Il y a ça dans le système tant on étudier. Mais c'est quoi les problèmes est ça hein Batuango. Na lobby comment vous pouvez détruire une personne comme ça? Tous les 5 minutes bobimisaka makambu ya orchestre na bino. Ndeni boko za ben infiltré boy mais bon luka place bo moni ke bo za la l'aise. So et pas papa avec una bo CP na bino te bo luka place bo za la l'aise bo fa na kuna na ndeni. Et non, ce qu'on a compris, on était Yangoana. Bonjour. Quand on a compris, tous les 2 minutes, au moins quand que Mise Baroyate Boy, Kuna Mobondoana, ma belle Mobondo, et ça y est, Makabo. Ah, ça y est, normal. Ma belle Mobondo, ala ma Mobondo, ça ma belle quoi ma soka Charlie pour se tengama. Yo, Okoyeba, ma belle Mobondo. Azan de taille soutien te mais taille kaleso azanango. Omoni aza ba problème. Wana bomona nene ya. Soka ke pa tailleur. Ba tailleur ba ki makaye pour la nini akobebisa mettre riba moi ba zoye mesure bien zate. Balinga kena ba tailleur te. Nene ya moi sankele. Eh moi même moi et pas dentiste te nene ya. Même moi n'est pas dentiste, moi la mine katana lokwa ba requin. Et le belo et le roté. Moi, on ne met pas dentiste. On a offendé à makambo. O yebo yebi. Nicolas Zolata X. Il se dit L à l'infini. Nassia Zolata S. Bonjour la famille. Bonjour Bishima. Nga na elika nene ya narataki elobi pa Elena lelo na elie ya. Zota na papa. Nene ya azwa nanu temps ya kobongisa mabele na ye ponga na kini meso bapesi nga mwasi le roi nene ya na vivre na ete. Bon mabele ne wana eko etufe nga makasi. Amen. Na bandola la pongi bien te. Amen. Nene ya baninga baza mwindu na poto bazwa kaswe na bango me yo zwa kaswe na oti. Zwa nanu temps ya kobongisa nanu vi na yo moko ke kolandela ka vie à faire à chaque fois. Amen. Ozalaka mutu ya efanjo kipaka makambu na ye kuna tika makambu ya faire tranquille makambu ya faire esimba te motema pasi o nene ya yoka keza ya nini pourquoi chaque fois nene ya yaka kotelemela na likambo ya faire koloba ba n'importe quoi na kombo ya faire ozana no kitoko te et puis bazu lisusu babele ya minene makasi koleka bacheyo lisusu ozana sima moko ya soin te ozana na sima moko ya soin te mais nazo comprendre yo te tika vie à faire tranquille makambo ya musique à faire etali yo te aza local ndenge bino bobengaka ye botika ye abeta ba concert ya mike ya niveau na ye botika faire asala makambo ya niveau na ye faire azana besoin ba promotion ba nene ya te. Papa, local, nous avons somba bloga cher boy. Local, on est ben. Yango nde biso tozoloba. Oyo bango balobaka ke soki efanjwa sombi fera ko somba te yango na basombeli yango ferete, asombeli yango mwana na ye. Donc nene ya tika ba je wana ba théâtre wana ozo sala na komba fere. Soki okena ngo musika jour yo nyata makolo na kini na wakato mabele ana na ba Gillette. Yasa e. Na suki wana. Abenga babi nene azolanda biso na fenêtre. Alanda na ye. Alanda ba profil wana. Alanda ba profil wana ake luka biso. Nana na kin, nana vi ya poto te. Nana mwa. Solingi ya Nalo baboy. Excusez. Bishima pardon. Soko zolanda biso.
tokotika na biso kofinga yo yaka na sena ya kotanga biso soka ye awa akofingisa na pauvre mama yo nene ya matana nu awo ko sentir nene ya ngana mobali epi naza na larte mais soki bazinga kaka bachenga soki bazinga kaka bakompare nga ozala handicap excusez nene ya yo kama bien nga na mobali me naleki nene ya na kitoko nene ya so bakompare nga na yo naleki yo na kitoko me na larte so sikoyo nakomi na larte mwasi lokwa yo okoma pembeni na nga te ata nakomi poto yango na osouffrir bakabeli nga mwasi lokwa yo nene ya na koboya kozwa te mwasi bacharge yango ya obeliso mokongo mabele eleki kilo il faut azwaka mpe soin ya mabele na ye basi ya mabele mpe baza mpe ya kitoko baza me nene ya sikoyo aza nde kitoko te na ndenge mpenza ya vrai totika mpenza blague nene ya loka mongol oza kitoko te merci natiki bino mutumba so alati elamba mabele matati na kingo mutabongwaki finga papa herve nana loba loba papa yango bino bagola bovandaka bofinga nene maneti loka lumumba kanga mbanga soki nene ya alobaki eloko te bande baloba eloko te akanga munoko comme yo mobali ye tata mwana nde yo yebisa mwasi no wana ya kisenge loko ekeko atika makambo papa d'accord yo bino yango bino bagola bakamadi na okita nyama mwana mpuwa tala elongi nyama kanga munoko okangi mikro po ani fongola mikro imbécile bino yango bino bagola bakamadi na bino soba ta mutu nyama loba libani kanga masoko ya tata na onyama imbécile soba kanga munoko yo nde mobala ndende ya kanga munoko atindise yo bavese loba mebebekana tufi na yo nyama nene aza likolo ye moko amata ya kodusu so aza mwasa tembe ayapesitala elongi nyama imbécile yo wanani oya kopesa yango bino bagola imbécile yebisa mwasi no bambonga saitaniaakanga nyama wana tayakalisoma eta ya sute eza te nyama mabele so mabele mokusa nyama ngulu imbécile nene ya mabeleolomosika nyama kisembe tula azanga mobali soba azanga mobali te aza mwana nde yo tata no tufi ya koko no komata ya nene ya libolo ya mama no nyama tala elongi imbécile yo ofandi kuna na sio komata imbécile okofanda na fongola mikro imbécile tufi ya tata na yo nyama mosenzi ya tata no mwana mpwa opekisa soba ya mwasi no kitimbi nyama kimbindi nkulu imbécile okanga munoko no nyama mutu kare loka baguette na elongi nyama yozana eloko loka centre ozomanda yango bino bakola yo tala elongi tala mwana nene ya bitato imbécile nene azanga shwa mibali longa mobali makero lokwa mutu amelaka kizengi ya nene ya kitimbiri kimbindi nkulu nyama kobakanga venga malu sisa kibusu sonongwa imbécile yo likobanda bato awa yo tala eloko oyo nyama kwa tonwa imbécile akuya nene ya kuya na mobali bakuya mwana wekeko na tatama bamama kizengi ya nene ya tika komba papa yabe na munoko na onyama mutu nyonso kotinda ana kwalime ye kizengi ya nene ya etula nzombo mwasa foto passeport so bakangi foto ifoka kingo nyama kingo na mutu azaka na kingo te imbécile kizengi ya nene ya nyama ozotinda bato yaka waso oza mwasa tembe tobimeli yo kizengi depuis lobilo bade mofingo soko otiki te tokoyela yo nyama nene ya seki nene ya sekua imbécile microbe ya nene ya nyama mwasa salite solo lisibili bweke nyama nene ya kizengi mama na kufana na kaka munoko imbécile nene ya mkulu na yo nyama nene ya munoko munene nyama fokola munoko
eloko masuba ya bagola fino na kombo ya frère gola okosumba mpesi na mibali balingako bakosaka yo tie joli nyama longola soutien mabele ekombaka soki afukami mabele ezokomba na se lokola serpillere nyama ya nene ya yo bobandokaka awa mpesile ya nene ya nyama mokinza ya nene ya dikano ya nene ya kizengi nene ya nde nani baloba te akanga mbanga ne nyama tala enoko oyo ekeko tala aza na problème motu nyama akoma motu aza problème na alata sa veste mama sanga nini eza mokusa esimbaka te veste lokoma boxer akala yo oza nani nyama mabele ebele azanga teton kizengi kende kokende ekipi patin baetudio maladi nio ozanga yango ya mabele ezokomotina bagenou wana olukela yango solution te nyama masope ekangama lokola mosala na bagolage wana mwasi elongi mabele lokola oyo te na mabele ya solo azalaka te kizengi tous les 2 minutes akomba papa yave nyama mabele mokusa mabele ezokaka na se nyama solo yango mibali bazokima likolo ya solo mabele nyama oyebi bibiali te mbongo ya madinga oyiba mbongo ya nola ke esalisa bibiali mwasi na cheve mwasi incomplète ata na elongo oyo mobali asekaka yango te zoba nano kreye bafo quantité liboma nde yo nde liboma nyama lia mama na ye mwana bareke kizengi ya nene ya tous les 2 minutes nene ya pasi nene ya parla nene ya sekura microbe nene ya kizengi gaso kokana na Stefano benga malu munoko lokwa lifuna libata yana selo imbécile sisaki busu nyama kizengi ya nene ya redengot nene ya dongi wapa redengot o bato balataka na kwela baveste wana nyama inacheve Maman Sando mérité Lyon kizengi ya nene ya imbécile ya nene ya loba boko imbécile mwasa bapesher nene ya mwasa zwane kizengi nene ya moyibi imbécile tala lolemo kilo lokwa mutu batie formol imbécile ya nene ya mpe eloko mutu lokwa imbécile ya nene ya nzoto ekangama lokwa bakwanga bateke imbécile ya nene ya yo wana eloko akolobaasulesibiti nene ya bino bagula imbécile tanke yo kotika koma papa yavete biso toya olobelo